nous ne voulons pas être ici. Soki ete tokokaki kozala esika oyo te oyalakaki ete epai mibale to misato basangani na kombo na ye azali wana. Biso tolingi kosepela koyamba na makasi meki moko na biso koleka ba oyo baye mbala libango esika mbala liboso na esika oyo na kombo oyo ya bule ya nkolo. Bisanga oyo ezali nzambi te kasi oyo nyonso alingi koyai koyoka liloba. Biso toyebi kaka eloko moko ezali kokangisa biso na Nzambe na liloba na ye. Te ya moko sango malabu moko lisakoli moko yango ezali liloba oyo ya bule pe ya peto na Nzambe. Ata yango ekomi vuma na motuya mingi na miso na biso tango tozali kotanga na nzembo Psalm 119 verset 125 liloba na ezali pole na nzela na ngai. Biso zali kobika na tango moko oyo ezali molili makasi pe biso zali na posa ya pole oyo ewute epai na Nzambe pe ya oyo ewute epai na Nzambe kotalaka makambo nyonso zali koleka lelo oyo. Lelo natangi na wana nazalaki na aéroport pe natangaki oyo ezali journal moko esepelisa inga mingi. Bakomaki vraiment na monene mingi balobi azali kolakela batango moko ya pasi koyela moyini diable. Nga nalobaki na ngai moko yango ezali solo tango na ye ezali su mosika te. De toutes les manières possibles. Pe ye azali koprofite na yango. Kasi tango epesameli biso elaki biso eza tango moko ya malamu koleka. Tango mosusu tokoleka mwa tango moke ya komitungisa. Nsima na yango ekozala nkembo moko ezangi suka oyo ezali kozela biso. Nous ne pouvons tout de même pas ignorer les événements tokoki kobosana te makambo ezali koleka lelo oyo tokola soki yango mpe etali biso te. Kasi na lisanga nga nazali kosepela mpo ete Israel ye akoti nanu te na bitumba oyo. Bondima ngai to te ebondeli ngai ya liboso ezali ete epai na Nzambe ete Nzambe akoka kosunga Israel akoka kovanda kimia mpona mokili kwa kotungisa libota na Nzambe oyo te ya liboto na Nzambe te. Wana ba Americain bayaki kobakisa balobi te biso tozali kobundela yo Nzambe azali kotalela bato na ye pe bamutu azali koyeba te ndenge nini makambo ekoleka sasa ipi pe ndenge nini suka ekozala. Kasi biso tozali kotangela bino makomi oyo ya Biblia oyo esi ekokisami pe yango ekozala na pete mingi na nyonso lokola nga nalobaki yango na tango na suka na esika oyo ezali na bitumba ya suka te wana ezali kaka kobeta mwa makofi. Toki totangi na mokanda Esaïe 27 verset 12 yango ebongi te ekoka kokokisama. Yango nalingi kotanga na makomi kuna na kondima na kala na oyo etali mboka na Israel pe tokokota na mwa makomi pe na koyokani ya sika. Etalaka Esaïe 27 na verset 12. Esaïe 27 verset 12. Mais voici ce qui arrivera à ce jour-là. Organisera une moisson depuis les épices kobuka moko ezala kouta vraiment na banzete na buko kubanda na Efrata tikuna na mai monene na Egypte tokomona makambo ngondere ne koleka pe na likotanga liloba na Nzambe oyo ezali kolakisa biso oyo ezali solo otali na oyo carte oyo ya géographie otala makambo de place ngo ezali
tout simplement très important. ezali na moto ya mingi koyeba esika oyo paradis ezalaki wana epai ya abraham azalaki kobika wana epai ninive ezalaki babilone epai wapi mesopotamie ezali lelo wana ezalaki bandeli ya mokili epai nyonso makambo nyonso ebandaki mpe kuna nde makambo ezali kobongisa mpe ezali kolandana na nzela na yango mpe yango ekokoba ndenge na ntina suka kasi nalingi kotangela bino mwa makomi moko mwa moke na ntina na yango oyo ezali te tokopesa cour ya histoire kasi mwa makanisi moko ya mike mpe wanga mpe na kowumela na kati na yango te wana na ebandeli tona mokanda na Genèse chapitre 11 azali kotanga na verset 31 Genèse chapitre 11 na verset 31. Alors Tera prit son fils Abraham, wana Tera azwi mwana na ye Abraham mpe koko na ye Lot oyo mwana na Aaron mpe de son fils Abraham mwana mwasi Sarai mo mwasi ya mobali na ye Abraham mpe akendaki bakende na mboka oyo ya Kanaan. Soki otali oyo ezali kati géographie okomona ete ku Chalde ezalaki kaka na esika moko moke ya bashar mpe mikolo oyo nyonso nga natalaki bakarte yango nyonso tu mpo neti nakoka kozwa mwa ndenge moko ya komona elongo mpe epai Abraham azalaki na Aaron bino moko mpe bokoki kotala yango nyonso na mozindo mpe komona ete Efrate mpe Nili ezalaki mpe wana mpe nazali kokoba kotanga na Genèse 12 na verset 4 Genèse chapitre 12 na verset 4 Abraham akendaki lokola nkolo ayebisaki ye lokola nkolo apesaki ye mobeko mpe Lote abimaki na ye wana Abraham azalaki na 75 ans ntango ye alongwe Aaron ye abandaki kowutaka na Chalde komataka Efrata ti na Aram nali mpe kotanga ti mokanda mosusu na Genèse 15 na verset 17 Genèse 15 Oui, peut-être ça suffira peut-être le verset 18. Kosepelaka kokutanga na verset 18 nkolo wana Nzambe asali boyokani na Abraham mpe alobi nakopesa mboka oyo naboki okitana na yo kobanda na torrent kuna ya Egypte ti na fleuve monene Efrata. Telle était la promesse que Dieu avait faite. Yango nde ezali elaka oyo Nzambe nde asalaki yango kotalelaka Josué chapitre 24 na Josué chapitre 24 mpe kuna na kotanga kaka na mwa ndambo ya baverse banda na verset 2 mpe 14 Josué 24 na verset 2 mpe tokotanga na verset 14 wana Josué ayebisi libota mobimba yoka ndenge nkolo alobi Nzambe na Israele batata na bino bazalaki kobika ntango eleki kuna na mboko na Efrata otayelaka Tera epani tata na Abraham mpe na Nahor mpe bango bazalaki kokumisa na Nzambe mosusu verset 3 nga nabimisaki tata na bino Abraham mpe kowutaka na mboko na Efrata mpe ngai natambusaki ye na mboka nyonso na Kanana. Et maintenant le verset 14. Passer puis le verset 14. De Josué 24. Verset 14. Josué 24. Craignez donc le Seigneur et bobanga nkolo mpe bosalela ye na motema na bino mobimba mpe na bosembo nyonso bolongola mosika na bino banzambe oyo ya bikoko batata na bino bazalaki kosambela koleka kuna na Efrata mpe na Egypte mpe bokoka kosalela nkolo
une exhortation très claire. oyo ndenge moko ya kotambola moko oyo ezali poli. Kotailaka 2 Samuel na verset 8 na chapitre 8 na kotanga mpe na mokuse na chapitre 8 de Samuel 8 na verset ya misato. David ye abundaki mpe alongi ya Hadadezer mwana na Rehob mokonzi ya Roab, ntango oyo ayaki mpona koka kotia bokonzi na ye kuna na Efrata. Mpe nsima lisusu kotalelaka 1 roi 7 mpona kozwa mwa ndenge moko akomona elongo. Dont nous avons tous besoin. Oyo biso toza na bosenga na mikolo oyo. 1 roi chapitre 5, vous allez tout de suite voir. 1 roi chapitre 5 okomona mpona nini kotanga likomi oyo. 1 roi chapitre 5 na verset oyo ya yambo, verset 1. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Je l'ai noté à la hâte, je l'avoue. Ngana kumaki na lombangu pe nazali kondimela bino. Okwende komi na mbangu otanga mukanda na mosakoli Ezekiel 37 mpona tobanda. Peut-être que ce n'était pas si important. Tamsu yango ezalaki mana mote ya mingi na ntina mingi te kasi ya motu ya ezali kaka te tokoka kozwa litango ezali kolakisa makambo ezali koleka mbalu na mikolo oyo. Ezekiel 36 otangaka na verset 24. Je vous ferai sortir des nations, kuna kuta na mabota. Je vous rassemblerai ngai nakosangisa bino kutaka bamboka nyonso mpe ngai moko nakomema bino na mboka na bino. Le verset 26. Mpe totaleli verset 26. Et je vous donnerai un cœur ngai nakopesa bino motema moko ya sika. Et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. Mpe nakotia kati na bino molimo moko ya sika. Nakolongola kati na bino mitema oyo ya libanga. Mpe ngai nakopesa bino nzoto moko ya nsuni. Verset 27. Na ngai moko nakotia molimo na ngai katikati na bino. Mpe nakosala lolenge ete bino bokoka kotambola kokokana na mibeko na ngai oyo bino bokolanda. Mpe bokolanda mibeko na ngai mpe bokotia yango na misala. Mpe kotalelaka chapitre 37 chapitre 37 na verset 21. Yebisa bango wana nkolo Nzambe alobi boyeba ete ngai nakobimisa bana na Israel na mabota nyonso epai nini bango bapanzaki bango. Ngai nakosangisa bango kowuta bisika nyonso mpe ngai moko nakozongisa bango na mboka na bango. Mpe tokosali mena na chapitre 37 na verset 26 mpe na verset 27. Ngai nakosala na bango koyokani moko ya kimia, koyokani moko ezali na suka te, yango ekosalama na bango. Ngai moko nakozongisa bango na mboka mpe nakofulisa bango bakoma ebele koleka. Mpe ngai nakotia esambelo na ngai katikati na bango mpe libela na libela. Esika na ngai ya kopema ekozala likolo na bango. Ngai nakozala Nzambe na bango mpe bango bakozala libota na ngai. Na verset 28. O mabota ekoyeba ete ngai nazali nkolo oyo azali kobulisa Israel. Ntango ete ndako na ngai ya losambo ekozala katika na kati na bango mpona seko na seko. Natina likambo na nikotanga likomi moko na prophète Zacharie, na mosakoli Zacharie chapitre 6
chapitre 6. Zacharie chapitre Ici, 6. il est parlé de la Awa esololami na biso dispersion du na ndenge nini bapanzaki bana na libota na Israel. Kuna epa totangi ezalaki kosangisa bango komona ete likambo moko wana ezalisala ekomeli Israel mpe ekomeli ezoleka mpe na lingomba. Mpe ntango mpe ngai natambolaki lisusu tombolaki miso na ngai namoni oyo bibundeli bashar oyo mine ebimi kuna na ngomba. Nzokande bangomba wana ezalaki bons oyo char aliboso ebengani adesheru bamemi bapunda oyo ya noir po mosusu azotambola aza mpe na bapunda oyo bazali na madotodoto. Soki otangaki mobuku oyo ya seti so komona oyo bato bakokumba punda bango nde bayaki mine na katikati ya litangi oyo ya 7e so. Bino mpe bokoki kotanga yango, nayebi te so bato mosusu mpe bayatangaki yango awa. Balingi so kotanga na verset 4 mpe na verset 5. Na verset 4 tanga natunaki mutuna na mwanje azalaki koyebisa ngai oyoyo elakisi nini nkolo na ngai. Mwanje azongiseli ngai yano alobi ete ezali mipepe minene oyo nalola oyo ezali kokende nsima na bango komemonisa libosa na nkolo oyo ya mokili mobimba. Bongo na biso tokoka kokota na bokuse oyo liloba oyo na lisakoli mpona ete tokoka kososola mpona nini bamwange oyo ya kosambisa bango bakangami na mayo monene ya Efrata tina ntango oyo yango ekokokisama. Wana kotanga na mokanda ya Apocalypse to emoni eliseli na chapitre 9 na verset 13 tokotanga tina verset 15. Apocalypse chapitre 9 na verset 13 à 15. Le verset 13. Le 6e ange sonna la trompette, j'entendis alors mwanje ya motoba ayoleli kelelo na ye mpe namoni ete mwanje oyo azalaki liboso na Nzambe apesi mobeko na oyo mwanje oyo ya motoba apete fungola ba ange oyo nyonso tu bakangami kuna na fleuve Efrata mpe oyo mwanje oyo bazalaki pembeni mpe na ntango mpe na ngonga mpe na mwa mpe na mbula bango bafungoli bango mpona koboma oyo ezali ebele kutu ya bato to 1/3 ya bato. Balobi ete oyo bamwange ya mine ya kosambisama ti sasa epi bango bakangami moni te moto soki basi bazingi oyo basinga oyi koganga kasi kosala eloko oyo olingi te. Sasa epi bazali kaka kolobaka makambo ekoleka mpe ekoya na nsima. Kasi sasa epi bamwange oyo ya kosambisa omine bakangami nano bakangi bango kasi yango tokomona epai nini oyo kobetama oyo ekouta ekotelemela Israel. Tomoni na Zacharie 4 ete bapunda oyo nyonso mine nzokande bacouleur na bango ezali lolenge moko ntango totangaki na oyo baso 4 premier so ya liboso yango bazali kotalela Israel kowutaka Babylone mpe tomoni ete Sami ya lingi atonga lisusu Babylone ndenge azali koloba kasi eza na ntina te yeba ete yango esi ememama banda kala kolongwa na Efrata mpe ekenda mosika. Soki otali na kondima na sika balakisi biso ete oyo ville monene ezali kodonda likolo na mokili babengi yango Babylone oyo ya monene
eza so na ntina te okende kosala Babylone mosusu. Na Apocalypse 17 mpe yango ekomami na ndenge ebele, mpe na kotanga kaka oyo ezali kiteni ya verset 5. Apocalypse 17 na verset 5. Mpe na elongi na ye ekomamaki ebombameli moko o Babylone monene, mama oyo ya bandumba mpe ya mafinga nyonso oyo na mokili. Tokotanga mpe na Apocalypse 18 na verset 2. Mpe yagangaki na mongongo makasi ye mwasi oyo akwei, mwasi oyo akwei po Babylone monene ye akomi efandeli ya milimo mabe, bademo nyonso mpe wana epai nini bandeke nyonso oyo balakelami mabe mpe ya somo. Mpe tokoki kotanga oyo na Apocalypse ndenge nini Babylone oyo ya Rome na chapitre 18 na verset 10. Komami ete na Apocalypse 18 na verset 10, na mosika bango bakozala na kobanga na oyo etumbu oyo ekoyela bango, mobulu oyo ekoyela bango, mawa na yo Babylone monene oyo bilo ya makasi na poasa kaka kosambisama ekokwea likolo na yo. Mpe kotangi na verset 21 tozali kotanga wana lisusu mwanji moko oyo ya nguya atombolaki libanga moko monene kolokola moko monene, mpe abwaka yango kuna na mai monene, akombi ete ekozala lolenge wana oyo mboko monene ya Babylone yango ekobwakama na mai monene mpe komona na lisusu te. Omoni ndenge nini koyokana ezali na kondima na sika na komona Babylone oyo ya kala na oyo ya sika. Kuna Babylone oyo ya kala wana ezalaki oyo atiaki confusion na mokili oyo. Babel elakisi oyo ezali ekuke na Nzambe, kasi Babylone elakisi confusion to mobulu. Omoni ete epai pauti ya Nzambe to ekuka na Nzambe ekovangai kovanda, bango baye na mobulu to confusion evandaki mpe epanzanaki na mokili mobimba. Kotalelaka Apocalypse 16 mpe esololi na biso lisusu ete oetali Babylone kuna na Efrate, mpe bango bakabisangani yango na Babylone ya Rome oyo na ndenge na biso ya kobika ya sika, bango batelemi Israel. Kotalelaka Apocalypse 16 na verset 12. Natina na yango na Apocalypse 12 verset 16. Yomoni ete mboka oyo ekosala ete mai ntango ekokauka mpona ete nzela ezala na bato bauti na Orient. Mpe namoni ete na monoko na nyama na yauli oyo azali oyo nyama mabe milumbu misatu oyo ezali lokola magorodo oyo ezali milimo mabe oyo ezali kosalaka bamikamo ya ndenge na ndenge mpe ezali kokende na mokili mobimba mpona kosangisa bakonzi na ntina etumba oyo nyonso to ya monene ekoya kotelemela nkolo na biso. Babi ete bokeba mpona bolemi lengela oyo bandi na elamba ne pembe mpona ete akwa komona olumbu na ye te. Mpe nsima ye asangisi bango kuna na oyo mboko babengi Armageddon. Biso toke mingi na Israel toyebi epai nini vale wana ezali, ngomba wana ezali, to esobe oyo ya Israel tokuna na moka Carmel epai nini ezali enfasi ya Syrie. Yango ekoleka kuna na Mesopotami, kuna na mboka oyo na Efrate mpe na Tigre, epai nini mokili emonaki kobotama na yango.
epai nini paradiso ezalaki kuna nde epai ya Abraham avandaki wana nde epai civilisation ebandaki epai nini eyalaki Ninive makambo nyonso ebandaki wana mpe yeba ete epai oyo makambo nyonso ebandaki mpe kuna nde mpe makambo nyonso ekosuka mpe bamwaje oyo ya kosambisama bakanga misasa yipi na ntango oyo mpe na ngonga mpe na mbula oyo epesami bango bakofungola bango na ntango oyo ekozala bitumba oyo ya suka oyo ekotelemela bana na Israel mpe Nzambe ye moko akokota makambo wana akowuta likolo na bitumba oyo mpe akosukisa na mokili oyo etelemeli ye mpe bango nde bazali komikumisaka mpe ye nkolo na biso akomikumisama na bamboka nyonso yango nde ekomami na mokanda ya Ezekiel na chapitre 38 Ezekiel 38 na verset 22 mpe na verset 23 verset 22 Je ferai retomber sur lui mon châtiment. Kana kokwesela oyo ezali beba na ngai oyo ezali pesi mpe makila ekokita lokola mbula mpe bilakelami mabe mpe likolo ya bamboka mosusu ezali kolanda bango kosangana na bango na kokwesela bango moto mpe moto makasi mpe ngai nakomonisa monene na ngai mpe bosantu na ngai mpe ngai nakomimonisa na miso ya bato ebele mpo nete basosola ete ngai nazali nkolo. Biso tokoki kolongisama ya solo ete nyonso ezali kotambola ndenge Nzambe abongisaki yango na mpe na ndenge akomaki yango na liloba na ye mpe lokola ye moko asi abongisaki yango liboso ete mokili ekoka kokokisama. Biso toyembaka na nzembo moko ete nyonso ekoleka lokola ye alingi. Amen. Yo vanda kimia, yo vanda kimia. Biso za na ntina ya kotia basusite tobete mpo na Israel. Nzambe ye moko akobundisa akotelema liloba na libota na ye mpe akobundela bango. Toyebi ete sasa yipi milimo yango ezali kaka koningana kati ndoko ngano bai na ntango oyo eleki ebongi na biso tokoka toyebi makambo nini kokoma oyina na kotalaka maboto nyonso ya Israel na mboka na Israel yango ekokoma lisusu makasi na lolenge te bakosala nyonso tu mpo nete bakobeta oyo ya likuma kobeta Israel ya suka mpe na ntango wana Nzambe akobeta mpe Nzambe akosukisa makambo wana nyonso mpe biso toyebi sasa yipi ete ye akobeta te na esika moko mabe te ye akobeta kaka esika oyo Nzambe abongisi ye moko na Nzambe ekozala kaka bamakofi ekokende na esika oyo biso tozolinga teke bato bakufa te mpe biso tozali koloba bango sasa epi wana tosangani na esika oyo wana biso tozali loba na Nzambe toyebi ete kuna ezali na batata mpe bana oyo bazali kuna bitumba bazali koluka kobunda bango baza na posa kuta kobunda te bato wana baza kotinda bango kaka na makasi bazokende kobongisa bango mpo na bitumba oyo deja bakokweya bakolonga yango te kasi ntango mpe tozali kokanisa makambo mpe nazali koloba na nsembo nyonso koleka nanu tokotangi na Romains chapitre 8 oyo passage oyo vraiment esimba ngai mingi mpo ekomami ete mokili mobimba ekela mobimba ezali kozela mpe ezali kozela na ntina ete bana na Nzambe bakoka komimonisa mpe bakoka kolongwa na nzoto oyo ezali ya kufa oyo ekangami na bango. Ezali kaka biso te oyo biso oyo tozwi molimo lokola
premier don. oyo likambo ya liboso La création kasi elle-même ekelamu aspire nyonso à to être ezali délivrée kotala de cette nature kolanda ete passagère à bakoka laquelle elle kolongola a été bango soumise de force na avant oyo le oyo homme qui a epesameli acheté, biso afin nyonso qu'elle na aussi makasi connaisse la rédemption, que tout soit renouvelé oyo et mboka oyo préparé mokili pour oyo le oyo ya royaume mwa lunaire, ntango moke pour le ete millénium. nyonso tu tokoka kobongisa mpo Si je peux tobika maintenant lire oyo encore bokonzi un ya passage mila concernant les ravages ou la soki détresse nakoki kotanga qui ne lisusu surviendront oyo qu'après ezali l'enlèvement tiré makambo d'Apocalypse ya 7. pasi Au sujet de ekoya ces nsima 4 vents ou de ces 4 anges, ya les konetolana na termes biso sont utilisés ici soki otali juste pour conclure na ainsi. apocalypse otalaka mipepo oyo mine lokola Chapitre ekomami 7, awa du verset tokotangi 1. na apocalypse 7 na verset 1 Je vis 4 mpe na anges yango mpe ngai debout namonaki aux 4 bamwange minei extrémités de la oyo terre. bavandi Ils na bisika retenaient les 4 bakwe vents nyonso to ya mokili de mpe la basimbi terre, mipepe afin oyo qu'aucun ya vent mokili ne na ntina ete souffle sur mopepe la moko terre, ekoka ni sur la susu mer, ni kuningana sur te na mabele aucun oyo arbre. ata Verset 2. na bamai minene ata na nzete moko Je vis ensuite un autre mpe ange nsima monter namoni de mwange l'Orient. mosusu Il awuti avait kuna le na sceau lorient mpe de ye Dieu azalaki na danga oyo na vivant. nzambe oyo na bomoi Il s'adressa d'une mpe voix forte agangaki na aux mongongo 4 makasi anges na à bamwange qui il avait oyo été donné de minei causer des na ravages baoyo bapesaki sur la bango terre et bokonzi ya sur la kosala mer mabe na en mokili leur disant, verset mpe na 3, bamai mpe ayebisi ne bango causez aucun bokoka malheur kosala ata sur la mabunga terre, moko te ni sur la na se mer, oyo ni ti na aux mai arbres, mpe na jusqu'à banzete ce que nous ti ayons ngai marqué d'un sceau nakotia sur le danga front les na serviteurs elongi oyo de ya basali notre ya nzambe Dieu. na biso amen Il ressort très clairement yango ezali de ce kobima na passage pwasa que ete la kotalelaka destruction et le likomi oyo malheur ete ne peut libebi ekoyela na survenir mokili oyo qu'après le yango ekoya ministère kaka des deux nsima témoins, après ntango l'appel basakoli et le mibale scellement oyo des 144 000. ya apocalypse 11 bakobengaka bakoteya mpo nete babimisama Mais elles sont 144 000 encore liées. nsima Elles na sont yango alors déchaînées. wana Et ce qui se baforce wana passera nyonso alors, ekomonisama nous l'avons déjà lu bakosasa ye et mpe pouvons le bakangami nano retrouver dans d'autres mpe passages totangi yango mpe tokoki bibliques. komona yango na En bapassage lisant le mosusu verset 2 katikati na concernant biblia l'ange de otalaka l'Orient, je oyo ezali repense mwanji à ya un séjour orient ngai en nazali Israël, kokanisa moko mosusu ngai nakendaki na mboko na israele Eilat, lorsqu'un homme venu wana du motu Japon moko plutôt s'y awutaki est kuna na présenté, japon abandaki koteya mpe alobaki ete a prêché avec ferveur azalaki et a koteya na rassemblé makasi quelques nyonso personnes autour de mpe lui. azalaki Je me kosangisa suis bato entretenu avec lui. zingazinga na ye mpe Par ngai la suite, je lui ai nasololaki na demandé ye quelle était kaka natunaki ye sa mission. Il m'a yo répondu, je suis l'ange. mokumba na yo Apocalypse 7, ezali nini verset 2. alobi ngai nazali Et je lui ai alors ange demandé, mais batindi oui, et comment ngai abi justifies-tu mpe ndenge cela? nini Eh ozali bien, il me kojustifie dit, mais yango je viens du lever du soleil. abi Je tomo viens du ete lever du ngai soleil. nauti C'est kuna écrit un epai ange du lever du soleil. moi Et ebimaka je lui ai dit, mais tu n'es pas un ange. ngai abisi ye Tu me n'es yo pas un ozali ange. mwanji te yo ozali mwanji te yo ozali moto Quoi qu'il en soit, ata vous lolenge savez bien nini boyebi qu'avec ete ce genre de na personnes, bato ya ndenge la oyo conversation ne dure pas longtemps. On y vient kosolola très vite au ewumelaka but. mingi te mpe Combien tokendaka pourront na bango kaka na mbala être moko reconnaissants que na Dieu suka nous ait donné une compréhension claire, mais bongo aussi ete un esprit tosepelaka mpo nete lucide nzambe apesi qui biso nous est préservé oyo jusqu'à ndimbola présent moko et ekoki qui mpe nzambe continuera abateli à nous biso préserver tokoka jusqu'à la fin. kokota na Nous sommes makambo oyo également reconnaissants bamilakiso ya mabe te envers Dieu de ne bongo na pas biso tokoka défendre une kozongisa opinion, de matondi n'avoir na aucune nzambe doctrine, mpo nete mais biso de ozali na pouvoir elelakisi moko ya enseigner bato librement te et kasi biso ouvertement ozali la koteya parole na de Dieu telle qu'elle est écrite. ezali Il y a na solo cependant nyonso une chose mpe qui na me tient kokangolama particulièrement nyonso à cœur, loba na à nzambe oyo savoir, epesameli biso quand on pense kasi oyo ezali na motema na ngai ezali ete temps qui ntango nous tozali reste kokanisa oyo est ntango compté. epesameli biso etikali mwa Où en moke sommes-nous? biso tozali wapi Qu'en est-il de notre préparation lorsque oyo nous etali disons que les komibongisa 144 000 sont ntango tozali marqués du koloba sceau ete deja de le Dieu? 144 000 bango La bazwi danga na question nzambe qui se pose motuna alors ezali est sasa la yipi suivante. oyo ezali boye Avons-nous biso oyo fait tosi l'expérience tosali de Dieu de libiki telle na sorte nzambe que nous seuls, nalongi ete non seulement nous sommes ezala devenus kaka ete croyants, biso tokomi mais kaka que nous bandimi avons également kasi biso reçu lisusu le sceau toyambi de Dieu comme oyo confirmation danga na nzambe que Dieu lokola nous a acceptés. Il confirmation ete existe nzambe plusieurs passages bibliques andimi dans biso le eza Nouveau na Testament makomi ebele na kondima qui na en parlent. sika oyo ezali Effectivement, kosolola yango prenez na ntina na notre yango Seigneur soki Jésus-Christ, ozwi nkolo na biso né yesu kristo Fils de Dieu. yabotamaki mwana na Les nzambe cieux se sont ouverts wana au-dessus de lola lui efungwamaki likolo na ye et
l'esprit de mpe Dieu molimo na nzambe est descendu ekitaki sur lui. likolo na J'ai ye. relu à ce sujet la nakotanga na lettre de ntina na Pierre. yango na mokanda ya Nous petelo connaissons tous les biso toyebi évangiles. biso Nous savons nyonso ce tu qui y oyo est écrit ezali ekomami na makomi dans la lettre de ekomami Pierre. ete Nous na lisons mokanda ya petelo de kotalelaka de Pierre à na partir du chapitre verset 1 na verset 16 ou na alors du verset verset 16. 16. 1 Pierre, 1 donc, Pierre 2 chapitre Pierre, pardon, 2 Pierre verset 16. chapitre 1 na verset Ce 16. ne sont pas des fables Pone ete ezali ete habilement conçues masese que te oyo nous bato avons babongisi suivi oyo biso tolandi ntango biso lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le tatolaki bino retour de notre Seigneur oyo ezali Jésus. nguya mpe Nous avons bozongi été na témoins yesu nkolo na biso yesu de kristo sa gloire, bizalaki mais banzenganaki ya nkembo na ye. il a Verset reçu de 17 Dieu le po ye Père ayambi na honneur kouta et na gloire nzambe lorsque nkembo la gloire to sublime cette ntango fois nkembo lui oyo a oyo eutaki na été lola adressé. ekitaki mpe mongongo moko epesamelaki eyokamaki Celui-ci ete mwana oyo est mon fils bien-aimé, oyo azali en mwana qui na j'ai ngai ya mis likinda mpe na toute kati na ma ye joie, ngai natie esengo na ngai nyonso tout mon bon plaisir. mpe natie esengo na ngai Pierre nyonso. témoigne de ce qui suit. Verset 18. Boye tutango Nous elande avons en effet biso entendu cette voix tozalaki retentir du mongongo ciel wana kouta lorsque na nous étions lola avec lui wana ntango biso sur la azalaki na ye montagne kuna na sainte. ngomba ya bule. Chaque fois Ntango nyonso que nous lisons dans le Nouveau tozali kotanga na Testament kondima na oyo il est ya question sika de notre yango rédemption ezali corporelle, oyo la ezali rédemption liseko na de biso na notre nzoto corps. liseko Nous na parlons biso en na nzoto réalité mpe biso tozali kosolola na oyo ezali nous lisons solo concernant le sceau du Saint-Esprit. tozali kotala oyo ezali danga ya molimo santo. Éphésiens chapitre 1, kotalelaka Ephésiens chapitre 1 Ephésiens chapitre 1 verset 13. na verset 13 En lui, vous aussi, mpe na bino après lolongo avoir elongo entendu la nsima parole na de bino vérité, koyoka liloba oyo le ya solo message oyo du sango salut, malamu ou ya lobiko l'évangile to concernant votre salut. evanjelo etali Après lobiko na bino être venu mpe nsima na bino ntango boye na vous kondema avez été bino bozalaki scellés par le Saint-Esprit botiamaki danga na nzela ya molimo santo oyo ezali oyo ya ou la garantie de notre héritage elembo pour mpona la rédemption okitani de na son biso Église mpona à la lisuku louange ya lingomba na ye de sa na gloire. lokumu ya Notre koyembelaka âme est nkembo na rachetée. ye toyebi ete elimo na biso esi esombami Nos fautes, mpe nous sommes devenus mabunga na fidèles de Dieu. biso Mais il y elimbisami a tokomi plus bana encore. basi Il mpe s'agit bana de mibali prendre mpe bana part à basi la première ya nzambe résurrection, kasi oyo ali motu oyo ezali ete participer à la tokoka transformation et à kopartisipe na liseko ya suka l'enlèvement mpe et ainsi mpona mbongwana au festin des noces. mpe komatelama C'est pour komata cela na il est lola nécessaire mpe kokende na que nous moluluyu soyons na non feti oyo seulement ya devenus mwasi ya mwana fils se de na Dieu, mwana mpate mais ntango que yo nous okomi soyons mwana na en tant nzambe que tels ebongi te scellés tokoka par lisusu le tokoka Saint-Esprit kotia madanga na en nzela ya ce molimo jour mosantu de la mpona rédemption de notre corps. oyo Il ne etali s'agit pas kombongwana ya de mokili na l'âme. biso Celle-ci yango est etali déjà elimo te rachetée. yango Ici, esi il s'agit esombami bel et bien du awa mena corps tozali qui doit kosolola être na transformé ntina ya nzoto na et biso mpe sera bongi yango lors du ebongwana retour du Seigneur. wana ekozala ntango nkolo na On biso trouve un akozonga passage similaire dans tozali Éphésiens komona au chapitre etenge ya ndenge 4. moko na Ephésiens chapitre 4 4, Ephésiens chapitre 4 verset 30. na verset 30 Ephésiens 4 na verset 30 Éphésiens 4, verset 30. Et n'attristez pas le bino Saint-Esprit botia molimo mosantu par bopesa lequel ngo vous mawa te avez été na scellés pour nzela le jour oyo bino botia de la mizidanga rédemption. mpona mokolo oyo ya Il lisiko y a donc plusieurs choses. ezali ete makambo Nous allons ebele lire des oyo passages biso bibliques qui tokotanga parlent katikati na de makomi l'onction oyo ezali kotala na et du ntina ya sceau. kopakolama mpe 2 kotia danga Corinthiens, kotalaka na 2 chapitre Corinthiens 1, na 2 chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 na verset à 20 22. qui est na verset 22 Car c'est dans lui que réside le kati nzoka nde ezali oui kati na ye de toutes les ezali nde promesses. iyo na Aussi bilaka par lui nyonso tu ezali c'est kokokisama accompli mpe kati na ye nyonso l'amène ezali à la kokokisama gloire oyo de Dieu ezali par amen notre intermédiaire. na Verset oyo biso 21. tolobi na Mais nzela na celui biso qui kasi nous ezali a nde ye solidement fondés, ye nde atongi biso vous ma na et mozindo nous, na sur makasi Christ, et qui kati nous na a kristo oints, mpe ya c'est pakoli biso Dieu. Je vais lire epakolami lui ezali kaka qui ye nous a nzambe aussi
ye mpe lisusu atie yo danga na ye likolo na biso mpe atie na mitema na biso molimo oyo lokola ezali elembo. Ezali makambo misato awa elobami awa oyo ya liboso ye nde atie biso boma na moboko na Kristo mpe nga nakoki kotatola yango na motema na biso mobimba. Biso toza baoyo batambo bazali koninga ndenge nga na te kolandalanda banzambi te nzela ndenge na ndenge te. Biso tokoki koloba ngo na solo nyonso ete Nzambe atongi biso vuma na makasi kati na Kristo na nzela ya liloba na lolenge ete moto moko eloko moko te koki koningisa biso, tokoki koloba amen. Yango ezali moboko moko ezali makasi lokola libanga vraiment na nzela ya liloba mpe ya komonisama ya Molimo Santo. Toyebi ete moboko ezali makasi eloko moko koki koningisa biso lisusu te mpe nga nazali kokoba mpe ye apakoli biso molimo na molimo na ye moko ezali kovanda katikati na moboko mosusu ezali epakolami. Yango elaki esuki nanu te mpe ekomami lisusu Yesu atie danga na ye mpe ye atie molimo na ye kati na mitema na biso wana lokola elembo. Amen. Toyebi ete nkolo na biso lokola nalobaki yango kala mingi te ye abotamaki lokola mwana na Nzambe kasi azalaki na nzoto oyo ya soni. Ekomami lisusu lelo oyo yo ozali mwana na ngai naboti yo lelo oyo ye abotamaki na nzela ya Molimo Santo. Ye azalaki mwana na Nzambe. Nzoka nde lola nde efungwamaki mpe molimo na Nzambe ekitaki na nzoto oyo mpe ye mpe lisusu ye mpe amikitisamaki alandanaki na ndenge nini azalaki kokola. Omoni ete ye abandaki na 12 ans te akomi na 30 ans te ntango yo obandaki mosala na ye azalaki na nzoto oyo ya nzoto bato bazalaki koloba nani yo okokisami ata na 50 ans te bakomona lokola mokolo palaki moto ya pasi akonyokola wana azalaki na nzoto oyo ya mosuni. Ye aliaki mpe amelaki mpe ye asololaki na basine lokola motu nyonso. Ye ayokaki oyo nyonso toyokaka na nzoto oyo mpe nzoto oyo yango Nzambe moko azwaki yango mpe alataki yango mpe Nzambe asalaki ete nzoto oyo ekoka kopola te me lokola yango ekomami nakondima teke mosantu na nga kwa komona ekopola mpe to te elimo na ye kwa koumela kuna na kunda. Yango wana ezali makambo mibale oyo ezali elimo mpe nzoto nyonso to ekokisamaki mpe ye asekwaki kola misato ye akitaki kuna na se wana te nzoto nde ezalaki na kunda molimo ye akitaki na mozindo ya mabele mpe nsima na yango ye asekwaki omokolo na misato mpe nzoto yango mpe yango esekwaki. Ezali kaka nzoto wana oyo biso ezali koloba oyo nzoto moko wana biso mpe tokozwa ntango nkolo akoya mpe bakufi kati na Kristo bakosekwa bato ya liboso mpe nsima biso tokozala na bomoi oyo tokobongwana mpe tokomemama toke kuna kokutania na lola mpona tovanda na ye seko na seko mpe mpona kosenga mbongwana oyo ya nzoto na biso oyo ezali na motuya ete nguya oyo ebongolaka oyo nguya ya Molimo Santo eya kovanda katikati na nzoto na biso oyo ya nsuni na ntina ete ekoka kobongola biso kowuta na kati mpe na libanda. Biso totangi nyonso oyo makomi nyonso oyo katikati na Baroma mpe ezali na motuya oyo bandeko balingana yango ezali na ntina moko te tokoka kosola na oyo ya konetolama mpe ya bozongi na nkolo
de la brièveté du temps qui nous reste, tona mwa ntango moke oyo etikaleli na biso nous faire connaître soki les ete uns aux biso autres tokoki en koyeba toute te vérité, quels sont les makambo nini exigences de Dieu oyo qui nzambe doit azali arriver kosenga pour que mpona nous yango puissions ebongi nous ete laisser ekomela présenter biso mpona lorsque le biso mpe Seigneur oyo viendra totikali et pour tokoka que ces corps mortels kotelema reçoivent mokolo oyo nkolo na justement biso akoya ebongi l'immortalité. ete nkolo nzoto oyo tozali Nous nango ya trouvons la mosuni parole elata suscitée dans oyo l'Épître aux Romains ekufaka au te chapitre 5. soki totali Romains chapitre na 5, baromain chapitre puis 5 également au chapitre 8. soki totangi mpe na D'abord, chapitre dans 8 Romains soki tobandi nano na roma chapitre 5 verset 8. na verset 8 Romains chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour nzambe azali envers nous en kokisa ce que bolingo na ye na nzela na Christ est biso mort na ntina ete pour kristo nous alors akufaki que mpo nous na étions biso encore pécheurs. wana biso Mais tozalaki c'est nano ainsi basumuki maintenant. ya sasa ipi Que nous sommes justifiés par son biso sang, oyo nous serons d'autant plus tolami na assurés nzela ya d'être makila na ye séparés de la biso toyebi colère te tokolongwa mosika na oyo ezali avant que la kanda colère na ye ne s'abatte. liboso ete kanda Passons maintenant yango au chapitre ekweya 8 de l'Épître nkolo aux Romains. akotilongola biso Romains soki chapitre totangi 8, na verset romain 11. chapitre 8 na verset 11 Si l'Esprit mpe soki de molimo celui qui a ressuscité oyo Jésus d'entre asekwisaki les yesu morts kristo kati na bakufa habite en vous, evandi katikati celui na qui bino a ressuscité ye oyo Christ asekwisaki d'entre les morts kristo kati na rendra bakufi aussi la vie ye mpe akozongisa à vos bomoi corps mortels par akozongisa son esprit bomoi na nzoto na bino na habite nzela ya molimo oyo oyo en vous. ezali kovanda kati na bino Né de nouveau par l'esprit. yebe tobotami sika na nzela ya molimo tobongwani na nzela ya molimo toteyami na nzela ya molimo tomemami na selo nyonso na nzela ya molimo topakolami na nzela ya molimo siko etikali oyo ezali nguya ezali kaka te ya komitia ovandi vraimen na kati ya moboko ozala oyo atongami na kristo kaka te tote kopakolami kaka te na molimo memena to na posa ya nguya ya molimo sana mpe wana danga oyo bakotia kati na baoyo ya yambo yango mpe tokoki kotanga yango na posa na romain chapitre 8 tokoka kokoba na kotanga na verset 18 mpona ete kelamu ezali kozela na motema milai emonisami ya bana na nzambe mpona ete mokili oyo ememami na oyo ezali na ntina te mpe yango nde ezala na yango bango nyonso tu bakonzami me na ndenge na posa na bango te kasi na ndenge yango ekangami na oyo na elikya lokola yango mpe toyebi ete ekelamu molimo yango ekokangolama na konyokwamaka oyo ya mokili oyo mpona yango ekota na bosembo oyo ekosepelisa bana na nzambe na ntango na bango bakonetolama ya ntango na bango ya lokumu oyo eloko nini ezali kozwa lokumu ntango nzoto oyo ekolata ekufaka te wana mpe lilobo ekokokisama ete ufa yango ezindami mpe biso tokotatola ete kufa wapi mopanga na yango mpe yango ezali elonga ekomami na 1 Corintien oyo apesi biso elonga na nzela ya nkolo na biso yesu kristo mpe tokoba baroma 8 na 8 verset wende biso toyebi ntina ntango oyo ekelamu mobimba ezali kolela elongo mpe bazali kozela na konyokwamaka ete ebotama lisusu verset 23 ezali kaka yango te ekelamu te mpe biso lisusu oyo tozali deja na molimo lokola oyo likabo ya yambo biso mpe tozali kolela katikati na biso na kozelaka mbongwana ya kokotisama na libota na nzambe mpe konetolama ya nzoto na biso mpe mpola na verset 24 babi ete biso tobikisami kaka te kasi tozali so na elikya oyo biso tozali komona yango ezali so elikya te mpona nini tozali kolikya soki nano tomoni tozali komona eloko yango verset 25 nzoka nde biso tozali na elikya kotalelaka makambo nano biso tomoni yango te
bana biso tozali kozela yango vraiment na motema molai nyonso mpe tokoki kokoba na kotanga lobi na pokwa na Krefel ngai nayokaki ndeko Smith azali kotanga na buku ya Matthieu 25 mpe nalobi solo oyo ezali vraiment koyokani moko ya malamu to esimbaki ngai so otali ngai mpe bino mpe biso nyonso tokoki kotanga oyo ezali lisese ya baseka zomi bango nyonso bazalaki na mamende ezalaki kopela mpe bango nyonso bazalaki kotambola mpona kokutana na nkolo Yesu Kristo mpe nsima likambo ekomaki monene mpe mpasi na pwasa bato oyo nyonso bango bakabwanaki na miteni mibale zali temba misusu bamemaki oyo ezali baeluku bamisusu bazalaki na yango te yango ezali kokokisama na ntango na suka wana nde ezali lisese oyo ekangami na bozongi na Yesu Kristo na mbala moko ya mobali bozongi ya mobali ya libala mpe elobami ete baoyo bazalaki bamibongisi bango bakotaki kuna na fete oyo ya libala mpe ekoki ekangamaki nakoki kosala ndenge mosusu te boyenga na teya solo nyonso tu mpona esala ete biso tozala baoyo bakoki bamibongisi ntango Yesu akoya ezali kaka te komona kaka mwa pole tokomona kaka ete ozali kaka na mindepeli to koyebaka emoniseli mpe koyebaka makambo kasi yo bongi ete ozala na nyonso oyo nyonso to ya molimo oyo ezali kosopa na likolo na biso nguya oyo ezali kosopana nguya oyo ezali ya Nzambe ko yango nde ekobongola biso mpona tokoka kobongwana ngai na kosepela tobika yango ngai na kosepela ete biso nyonso tokoka tozala batize na nzela ya molimo mpe tokoka kozala na epakolami na molimo mpe biso totya madanga ya molimo sante mpe tokoka kolata bibundeli euti oyo ya molimo mpona ete eloko moko ezanga biso te mpona ntango oyo tokozala nango na tie na mpo kosala ya Nzambe na se oyo mpe na ntango oyo kotalelaka ti ntango oyo Yesu akoya mpona koya kozwa bato mpe komema ngo epai na bango ebongi te ekite te na ntango wana biso tokoka kozanga te eloko moko mawa na ngai soki motu moko akokaki koloba lisusu ete ndeko frère ateyaki biso makambo te wana yango ekoki kokóma te ebongi na ngai nakoka kotelema liboso na Nzambe na mokolo wana mpe ngai nakoki kotelema liboso na ye kaka soki nazali koteya oyo sango malamu mobimba lokola Paul mpe batuma mosusu bateyaki yango mpe biso nyonso bokoki kotelema liboso na ye soki biso tokobika na ye balibiki moko oyo bandeko na biso ya mibali mpe basi oyo akondimana ya kala bango babikaki soki biso tozwi nano kimia te katikati na Nzambe tozwi nano kimia te mpona elimo na biso ebongi na biso tobanda kobondela na makasi nyonso tozongisaka nkembo na Nzambe na ntina na yango ebongi dabord koganga nano ya kolela mpona ete na nzela oyo ya konyokwama yobelela ngai nde nakokangola bino Psalm 50 na verset 15 ebongi ete tokoka koyeba sasa yipi oyo ezali mabunga na biso makambo nano ezangi biso epe biso tokoka kotondisama mpe baeluku na biso na oyo ezali mafuta mpe ntango na boyokani na boyei na Yesu Kristo ezali ete tozangi bamisusu bamingi na bango ezali kokangama mpe bakoya balobi ete bokoka kopesa biso ya bandambo ya mafuta soki te bokende na baoyo bazali koteka bokende kosomba lwili biso kokende na baoyo bazali koteka liloba te biso lingi kokende epai na nkolo Jean alobaki ete ngai nazali kobatisa bino na mai kasi oyo azali koya nsima na nga kobatisa bino na mai mpe na molimo ye azali na maboko na ye
ye mpo na koya kopetola oyo na ye na ntina nongo ebongo ete na po akoteya sango malamu na mozindo nango nyonso mpe tokoka koloba yango na biso moko moko ete ngai nakoki kosepela te ebongo ete likomi oyo ekokisama kala te soki yango esali ete ata ete bato bayina biso ata ndenge nini biso ebongi na biso toyebi te tokoka kozala nango ntango toza nango mingi to tozanga eloko ntango tozali na yango te. Oui, que de ne plus rien vouloir quand on n'en a pas assez. Okoka kozala na eloko moko te ntango yo ozali na yango te bonge kutu yo ozala na yango mingi ke ozanga wana ntango nkolo akoya koluka baoyo na ye nalingai kotanga na mokanda ya premiere epitre ya Petro mpona tokoka kokoma na etape oyo lingomba esengami lokola ekomami na 1 Pierre chapitre 3 na verset 8 1 Pierre na suka tokoka kozala baoyo tosangani na bamawa mingi kati na biso oyo batondi na mawa mpe bamikitisi bokoka kozongisa mabe likolo na mabe te tokofinga likolo na kofinga nzoka nde bino bopambolaka kaka mpe na nzela na yango bino bobengami na ntina ete bokoka kozwa po ezali mokitano ya lipambobi na nzela na yango nde nazali komona makambo oyo ya malamu soki olingi komona yango batela lolemo na yo na makambo oyo ya mabe mpe na lokuta yo kende mosika na oyo ya mabe mpe esalaka malamu luka oyo ezali malamu betambola na nzela na yango mpona ete miso na Nzambe ezali kotalela baoyo bazali sembo mpe matoi na bango ezali kotalela oyo bazali kolela belela ye kasi elongi na Nzambe ke mosika na bato oyo bazali kotambola na ndenge ya mbeba yango ezali awa nde na makambo oyo ebongi emonisama lokola bana na Nzambe tozali litunga moko libota moko monene mpe tozali kokola esika moko mpe tomoni ete bato balobi ete oyo bazali na libota moko bazali kotambola mpe nzela moko tobotami na liloba moko mpe toyambi bomoi na Nzambe na molimo moko ezali kaka lolenge moko bana na mibali ya Nzambe na bana ya basi ya Nzambe bazali lokola bana mibali mpe bana basi na Nzambe ebongi ete tokoka komemonisa ete natina ete Nzambe apesa biso lokumu na nzela na biso nakoluka lisusu totanga mwa likomi mosusu ekomami ete ntango mwana azali nano mwana moke yango ekomami na Galate chapitre 4 ntango mwana azali nano elenge kokesana moko ezali ete na o moto na mosala ntango ye akokola asalisali bapreuve na ye mpe akoti na libota na bana Nzambe ye akomi maintenant mokitani oyo ya nkembo oyo bandeko na nga Nzambe alingi kosala biso lisanga ya balongi baoyo ya liboso alobi na mokanda ya Malashi abete na mokolo wana bokozala mpo na ngai libota oyo ezali ya ngai oyo batie pembeni oyo ezali eloko moko ya lokumu Nzambe azwi yango lokola eloko na ye moko mpe alingi ete na ntango nyonso Nzambe azali na troupe na ye ya bavainqueur mpe babenga bango na nzela ya molimo mpe nandimi ete biso ezali kati na bato wana nakoyebisa bino mpona nini mpona ete Nzambe apesi biso ngolu tokoka kosepela kaka te tokoka kosolola kaka na oyo mosakoli oyo atindi to na sango moko songolo kasi nde koyeba ete oyo yango ekomami ekokisami kati na biso tokola ekomami ete oyo azali na matoi akoka koyoka molimo ezali koloba na mangomba boni bato ebele bazali koloba ete Nzambe ndatindi bango basalela ye me bazali kokende mosika na Nzambe bazali koyoka te nini oyo molimo oyo esololi kati na ntango oyo
mpe batika ete molimo etambola bango na solo nyonso bazali kozwa komateya na Nzambe mpe bazali kosala na ndenge moko ya malakisa bango moko. Yango wana nde mobulu ezali koya, bazali kokoka kozongisa te oyo ndenge nini makambo oyo mosakoli oyo awuki na Nzambe ayeli biso. Nakoki koyebisa bino liboso na Nzambe biso kaka tete tososoli ete Nzambe kotalelaka na 7 jours de l'église yazalaki na batindami na ye mpe basango na ye kotalaka na oyo ekokami na baepitre oyo nyonso sambo. Mpe biso toyebi ete molimo afungoleli biso oyo nini mwasi na libala ebongi ete akoka koyoka sasa ipi mpe Nzambe akoka amonisela yango. Nzambe naza koloba ngo lisusu asali biso ngolu eloko moko te ebombameli biso mpe Nzambe abi tobakisa eloko moko te, tobakisa te eloko moko te pembeni te tolongola eloko moko te. Biso ezali kaka koyoka oyo molimo nde ezali koloba. Amen. Mpe nazali kondima kouta na motema na nga mpe nalungwami beni ete biso toponami na Nzambe mpona tozala ba oyo bampate na ye oyo ya liboso na ntango na biso oyo nyonso yazali kotia miso na ye mpona oyo nyonso oyo ye abongisi mpona lingomba. Na ntina na yango ezali kotalela motu te to kosambela te oyo na zingazinga ya mosakoli oyo Nzambe atindi, kasi ebongi na biso kokoka koteya oyo nyonso oyo Nzambe afungoleli biso. Bizali kondima ete nkolo oyo Nzambe atindi mosakoli na ye na ntango na biso mpe tozali kozongisa matondi na nkolo lokola ete na batango nyonso oyo na ntango na Paul mpe ezalaki obe ndenge moko mpe nazali koloba yango ntango nyonso na oyo nabongiki na motema na ngai mobimba. Biso tokokaki koyeba makambo oyo te, toyebi lelo soki Nzambe atindaki mosakoli oyo te ndeko na biso Frère Branham. Ye azalaki moto oyo Nzambe atindi, ye azalaki mosakoli oyo Nzambe atindi. Toyebi ete nkolo atindi basali na ye basakoli na ye na ntango na kala kaka te, mpe balobi ete nkolo asalaki eloko moko te soki afungoli mabomboni na ye te na basali na basakoli. Lolenge moko Nzambe amemaki libota na ye na Israel na mabele oyo ya elaka mpona ete na nsima na ntina ete abanda kobianga po ete babima mpe na kotia madanga yeba ete bajuifu nyonso tu ya mokili mobongi ete bazonga na mabele na elaka ekozala na Ameriki te to wapi te, bango bakobengama mpe bakotikala kuna kaka na mboka na bango. Lakini ete sasa ipi baoyo nyonso bazwi ngolu na Nzambe bango ebongi ete bazala epai nini sango ekotatolama mpona bango ebongi ete bayoka. Ezali lolenge moko mpe lingomba mwasi na libala ebongi kaka bango bakoka kozala epai nini bilaka ya ntango na bango yango ezali koteyama mpe ezongisami na katikati na likolo na bashandelier. Bato bazali kososola te makambo nini Nzambe azali kosala sasa ipi, mpe ntango nga nazali koyoka yango ebongi ete yo ozala esiko Nzambe azali koloba epai oyo Nzambe azali komimonisa okokana na liloba nde Nzambe azali kokokisa oyo ezali histoire ya lobiko ezali kaka esika wana Nzambe nde apesi liloba na ye kokokana na mokano na ye. Ezali kaka nde bato oyo nyonso Nzambe asali ngolu bakoyoka mpe bakoyamba na mitema na bango mobimba oyo nini molimo ezali koloba na mangomba. Nandimi ete biso tosololi ntina makambo oyo nyonso mpona poso oyo Nzambe azali kolandisa nzela na ye na bana Israele. Etomoni ete bitumba ezali nano
ne seront pas biso épargnés pe par le combat. Mais ndenge moko voici biso ce pe que nous avons tokolemba te déjà na aujourd'hui. oyo La na victoire de bitumba Golgotha est na belle oyo et toza bien na yango notre lelo oyo victoire. toyebi ete Et nous elonga ya golgota apparaîtrons ezali devant le elonga trône na de biso Dieu en tant pe que biso troubles vainqueurs. tokotelema liboso ya Et trone na nzambe lokola balongi. Amen. sans tache ni ride, Wana lavé dans le tozali sang de ata na l'agneau, mbeba moko te ata purifié dans litondo le moko bain d'eau te de la parole, tosukolami na scellé et rempli mai na du liloba Saint-Esprit, tosolo na makila na nkolo afin totondisami na jour-là, molimo santo lorsque mpe na notre ntango Seigneur wana ntango reviendra, nkolo na biso nous soyons akozonga enlevés biso dans tokoka la gloire konetolama avec lui. kuna na Je nkembo na crois ye elongo que cela arrivera. nandimi ete yango Et j'ai ekokoma souvent dit, mpe ngai si nalobi Dieu yango ntango nyonso ne soki mène pas nzambe à bien son œuvre azali avec nous, komema na ndenge qui moko ya prenons malamu sur te na nous biso tout toyebi ete l'opprobre de son nom oyo et de nyonso sa parole, soni ya nkombo qui na le ye suivons dans yango nde l'obéissance ekolanda au lieu biso de nos connaissances et wana de na notre ntina compréhension, boyeba na biso et to qui bakanisi na croyons biso de ekozala na ntina notre moko te compréhension et qui croyons biso en toutes les kasi oyo promesses qu'il a tozali faites. kondima Si kaka Dieu ne mène pas à bien son œuvre avec nous, que nous sommes entièrement bilaka na rangés de ye son côté, ezali te alors nzambe avec ndasali qui te tozala na l'amènera-t-il kote na ye à bien? Avec qui achèvera-t-il son œuvre? Avec yokanisi ceux nzambe qui ne akosala savent même pas de quoi il s'agit, akosukisa mosala na qui ye ne connaissent pas na du banani tout le message de Dieu, okanisi ata ceux moto qui n'ont ayebi encore ata jamais sango été en malamu contact te avec l'œuvre du oyo salut nanu qui se azali déroule de nos nanu jours. kutu te Non, na là où Dieu kati révèle sa parole de epai ya promesse, nzambe azali c'est kosala là qu'il accomplit l'histoire du salut. kofungola oyo Là, liloba il y na a ye des gens alilakisi qui croient en ezali lui nde et lui epai font wana bato confiance. bandimi Pensez à ye l'époque de mpe Moïse. bazali Et kopesa d'ailleurs, ye en tout temps, là où Dieu a fait des confiance na promesses, bango c'est te là yebe qu'il ete les a na aussi ntango na accomplies. moïse ezali kaka epai ye nzambe atiaki bilaka na ye ezali nde bango oyo bayambaki liloba na ye ezalaki na bato nyonso te toyebi ete mpe na suka ezali mpe lolenge moko ezali nde na ngolu nzambe nde asali ete tozala kati na bato oyo ezali te mpona tozali bato oyo tozali lolenge to ndenge nini kasi ezali oyo ngolu ezali te oyo biso tozali me tozali kotala oyo nzambe asali kati na biso oyo pola alobaki te oyo ezali komonana eloko pamba na miso na bato kasi nzambe aponi bango mpona kosala eloko moko na ntina ya nkembo na ye tosepela katikati na nkolo nzambe na biso na kote mosusu tozali komona mpe tozali koyoka ete biso tozali nano na nyonso te biso tozali nango na bosenga mpe na bisika mosusu toyebi ete nzambe asi abongisi mpe akopesa biso nyonso tutwa na bosenga liboso na boyei na yesu kristo bandengami tokoka komisa kotaka na mosala mpona ete makambo eya mbangu mpona ete ntango ezali vraimen matata mpe boyei na yesu kristo ekomi pembeni tika ete nzambe oyo na sembo akoka kopambola biso libota na ye na boyokani na sika mpe lisusu bana na israele apambola epai nini oyo lipamboli oyo ekowumelaka se mpona soki ekoka komimonisa epai nini bato basangani na nkombo na ye mpona koyoka liloba na ye na bule amen mpe wana kokambamaka mpe na emoniseli kowuta na molimo santo na ntina na yango biso tolakisami na bato te kasi na nzambe ye mei ye nde azali koteya biso na nzela liloba na ye mpe na emonisa ya molimo mosantu oyo azali komema biso na solo nyonso ye oyo abandaki mpe akosukisa yango ntina mokolo amen oyo ya nkembo ya bozongi na ye tika ete kombona na bule enotolama azwa lokumu amen totelema mpe tozongisa matondi polo esembo tozongiseli yo matondi elongo mpona ete yo obongisi biso tokoka kosangana liboso na yo liboso ya elongi na yo lokola mosakoli mosali na mosakoli yo wana alobaki ete mwasi na libala azali koyoka ngongo ya mobali o nzambe molingami yo ozali mobali na biso yo osali boyokani moko ya bolingo na biso biso ozali kopema na tolo na yo mpona koyoka maloba oyo ya malamu bilaka oyo osali na mwasi na yo ya libala yo ozali kopesa biso bilaka na yo mpo kolakisi biso nyonso yo okosala nzambe molingami yo obengi biso lisusu te basali
tes to amis. papa ya kasi Et tu obengi nous biso fais ba connaître camarade et na yo comprendre yo olakisi ce biso que mpo tu ososolisi fais en biso ce moment. nini ozali kosala na ntango L'époux oyo de notre âme, mobali ya elimo na notre biso Rédempteur, mosikoli na ami Dieu, biso tu as nzambe na donné ta biso vie, tu as yo versé ton opesaki sang, bomoi no mposo mpo tu emakila na yo as crié, mpe yo ogangaki t'es ete accompli. nyonso ekokisami amen. Ton côté a été ouvert afin que l'épouse puisse être nkolo rachetée. bafungolaki kote na yo yo koti na yo mpona ete mwasi na yo ya libala abima mpe asombama oyo nsuni na mosini na yo ebobimi epai na yo uta na yo mpe oyo bakolakisa oyo yango mpe na mokolo wana bango bakosala lolenge yo ozali nzambe molingami topesi yo matondi mpona ete biso tambolika nzela moko pamba te kasi biso tokoki kolanda yo tina ntango oyo tokoleka kouta na komona toleki na kondima mpe tozali komona matondi mpona mosakoli na yo mpe liloba oyo ya lisakoli mpona mabombeli nyonso oyo ofungoleli biso nzambe na ngai mpe nkolo na ngai bilobaki ete na ntango wana basali na yo epesi binameli bino ete bokoka koyeba mabombami ya bokonzi na nzambe mitema na biso yalaki koningana te ete ntango yo ozalaki kosola na biso nzambe na nga biso malamu suka makambo nyonso ekomi pembeni mwasi na libala na azali kolanda nzela na yo ezali kozongisela matondi mpe nkolo liloba na oyo na bule mpe mongongo na yo nzambe moyenga beni tobondeli yo ete yo kengela mpe oyo ezali israele yolobi ete yo ozali kotalela kobatela oyo vile oyo ezali komema nkombo na yo yolobaki ete epai nini ngai nakopona place wana nakotia nkombo na ngai amen kuna nde epai nini bokopesa ngai bambeka na bino mpe ngai nakomimonisa na bino mpe ngai nakosolola na bino nkolo nazongiseli yo matondi toyebi epai nini ofungoleli biso nkombo na okati na yesu kristo na kati na nkolo na biso yesu kristo ye azali emoniseli ya nzambe oyo amonana kiti tozongisi matondi mpona koyeba tozali kati na yo yo ozali kati na biso yo ozali kotambola na biso nyonso mpe yo ozali komopesa biso banzela na yo nyonso tobondeli yo nkolo mpo bakosala na biso tika ete baexperience oyo nyonso oyo ekoma solo nde tozala baoyo bazali batatoli ya solo ya liloba na yo kobiko na nzoto kokangolama mbotama na sika mbotama na molimo libatisi na molimo santu kolatisama na nguya na molimo mpe kotimonaka makambo minene kouta na lola mpona ntina ya liseko ya nzoto na biso nkolo tondimi ete biso tozali oyo bazali na kati na ebukutu ya bato oyo na nzela na bango libiki moko ekozanga te me nyonso ekokokisama tozongiseli yo matondi nkolo mpona tozali kondima elaka nyonso opesi biso mpe tondima ete tokobika yango amen na yo nzambe na nguya nyonso tozongiseli yo matondi batini topakoli biso miso tofungoli biso mitema yo mimonisi na biso mpe kotalaka oyo ezali mwango ya lobiko na yo tozongiseli yo vraimen kouta na mitema na biso mobimba pambola libota na yo ya boyokani na sika pambola israele mpe ezala na biso nyonso nkolo telema mpe litatolo elobi ete batango oyo ya pasi ezali kozela moyini bongi ete ye azongisa nyonso oyo ezali ya nzambe atika bango na ete bazala bazomi zongi to matondi mpona ete moyini yansi alongwami ebongi ete atika esika alleluya kolo tozali kozongisela matondi biso ozali baoyo bazali ya yo tozali na kote oyo ya molongi ya golgota mpe biso ozali kozongisela matondi kaka yo yo moko na nkombo na yesu amen.